Comment maman comme complexe. Et complexe ani. Au moment où nous sommes tous la tane poto ana, na kisha sezana. Na ebite boy na ngate pona bande ko pe bela basi na poto. Hein? Non le ba en général, baso plus bazara marama mi bali trop wa poto. Et là comment maman ezani complexe. Pour moni neti boy. No rozana tena nga amsu fimo uti poto boy. Alekine nga na bente. Alekine nga na bente. Aro ya bo alati bilo mo amsu ana kinto so mbala biso ngo moins cher. Aro uta tirki ba matirki ba ena ngo na ba pavillon 5 wana. Ba ena ngo ba che. Yo latango uti tirki poto mbamo. Biso so mero to latango na nenga kishasa. Bino mo mona le roi poto eza final. Comment est-ce que bino boko ba ndolo bake? To ye na internet pour na rolinga mibali na bino. Est-ce que biso ba chroniqueuse. Tous araba ni mora mibali na. On a ba code pe. En tout cas, on a des espoirs sur internet. Et ça que boulot na yo olingango au travail au salaire. Mi bali na bino de baton date. Bo pe que ça peut ba mi bali na bino bango mon baton date. Yo mona moi ça pembete, yo mona moi smo mwindu boyete, amoni moi smo côté internet moi bassin boy et baby si mutu. Mon atie botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue sur votre site Congo Température avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, l'émission vraiment, émission Lola Kaya Congo. Émission ça la plaisir ming ming na bana pote, ça la plaisir na bato pe bazala na Kinshasa, lokola ba Nisha Bobé na la mamounette, donc na PCMbo te bisika zali, pe na bosante Chimène Long à la métisse noire, la vraie patronne depuis Paris, sans oublier Laetitia Chaoumba, yemigo na bengi la queen, donc la queen je te salue là où tu es. Le Bobby ka Peggy Titan ming ming na lingara ming ko ça la no émission à actualité. Donc c'est la toute première fois Peggy Titan aya ma pe concert il y a moi si au hasard équipe nationale mais azam pandi pe OP lelo a pu se rappeler du bon travail na presse en ligne na combo ya binomo yebi komo na mais na rolingande ezala vraiment comme ils annoncé c'était passé ça surprise hein alinga ming ming ko ya madé malgré ya marabato yango lelo bisope to rolinga to ya maito solane pe propos musala otomoni vraiment elle a fait du bon travail surtout à yambi ba artiste musicien ba comédien en scène musala donc a commis une expérience professionnelle et après en ligne. Donc déjà je vais recevoir pour vous l'AMS. Donc je pense que bateau nyonso ba yebi ba rana poto batuka ba vina nga stani chamba na Paris sans oublier na moi sinae Gigi au stand d'Ousser na biso ya ndengera ya bandalunga. Bonjour l'AMS. Bonjour Peggy Titan, bonjour na batunya subola nanga na Congo Température. Congo émission Lola Kaya. Émission Lola Kaya Congo. Merci na ba fan nanga nyonso tout pe ya Congo réalité vision quoi. Donc naza pona Peggy Titan. Merci beaucoup l'AMS, vraiment je suis très heureux. C'est la toute première fois na yambayo na émission parce que je sais Nini Otiko Sala en 2018 vraiment sur le tali est parmi ma chroniqueuse pour les belé baloba que cimetière il y a ma chroniqueuse na ba mission za poto mais yo zaki na Kinshasa durant cette année 2018 vraiment au sali auto biso to bengara ko kene ko luka ba invité ko sala vraiment tu as fait ce travail ba difficulté nini au rencontrer surtout pour na 2018 nenge lelo pe ko contacter ba musicien malgré baloba même biso ba mbasina ba mibali ezaka ndenge moko est-ce que difficulté nini ozwa ki pendant 2018 pour na vraiment ko zwa ba information bien ba actualité. En fait, nous on a profité d'un peu ça à mon boss, le maréchal Amos Semi qui te démarre, j'espère balobi, aigle de papa Simon qui manque baba qui la question était montée ma maman bobi quoi. Bambote belé na bino ah Peggy Titan, yo moye bi mondo ndeza. Son rôle baba difficulté na kuta na ngolo peut-être que ça artiste mingi et comme moi patient au menga boya. Oza sala na nini na YouTube bino ya na micro poto finga bino. Et to finga batu mini bolinga ko fingisa batu mingi te amso bondeli ate anango miso polémique te enango miso moto solo la normal moni moi bongo à part on a isusu moi pasika pona bango a robe biselo pe ba crédit belé aux zupe transport comme place à boudé na ye banda vandaki au bondelara ba msusu pe kota ke mon repé il faut les canaux moi li solo so po boy li solo alia tomate so po boy ko lia tomate wana
au boy qui y a lié tomate et comme au kende non benga nga mo ba difficulté mo kineti yang wana à part wana na éviter difficulté mususu pour un site sambiso to kela na biso loté pour na transport aux oranyo so to zarana. Donc en fait c'est ça un peu moi polémique mususu eza que ba na ba chroniqueur tu vois na ko tanga ba komona bango te po e comme polémique na ko rablo wana polémique te chroniqueur mususu aux zarana est bien vu que monio na mutu oyo baloba na ate ye azuma actualité mo elo mo ko ina ngambu na ye olingo kendo te te na lingi te osola na intel net ngana me mangambo pona kana ken piana na manike. C'est un peu ça en fait. Donc ba guerre abatu wana ne comme ça biso na mo ba difficulté mususu tandis que amso ibsi yanga azara pona batu nyonso tu mona moi tali amsu batu mo poto ba bengo lams aigle yamba boy mo yamba ezati pour nini moi comme pas na eto lobano ke osola na intel moyenga na loba na micro no ezate. C'est un peu ça quoi. Donc le bil kamo boya tomate par parabole les parabole mais on doit sur la légèreté. Il y a des chroniqueuses, même bazana poto barmo bang la même balle avance baikin bino bomi ba danger public surtout je sais pas ce qui lance musala yo salaka parce que le loba comme loba que non ce que moni fille ya kitoko azana internet c'est que bagolo bani a comme désespéré à moni musala au salaté mais c'est le travail oh le moi je sais j'apprécie ton travail les solo à légèreté aux bêta ma mingi pour na chroniqueuse na éviter payer titan parce que tu le bela le ka tomate ce que aligné allié donc des gens ont regardé bah comprendre ce que tu viens de parler. Oui on ngi na loba na loba no mom keli kambango omoni payer titan a koti mondo deuxième année na nga yango no kende na sali 2 ans mais et ça a plaisir arba te belé ba benga nga ba komelinga ba féliciter nga pe na ngona ba tupe ba finga ka mais surtout tali bien le lobiso o am surtout koti na mondo le loto kutabino nango ba tu ba komi ko finga pe inane na ke no pe ka ndenge moko c'est bon o biso okuta bango OK ba tu le ba komo lo ba moi si o komi désespéré ta na ki chassa ba balinga ba bazate bazalit pe ba boss pe ba pe na mamunga bele koleka am su mutu muso uti poto aye. Vous comprenez? Baza ebele wana surtout tali ko tanga ba kombo mo mukie mo mabe ba boss ba ebele na kini na ba jeune garçon ba boss baza surtout tande ti bron mwamba ba bi bron mwamba o mo na jeune garçon mo ana mbongo ebele na kishasa kota YouTube na téléphone on dirait mutu na poto ko bando tala ngo bana tongo ti poko ata na bureau donc ay ba journaliste ebele a basi internet na mi bali vous comprenez o tele skole le botali bongo balobi ki komi désespéré jamais. Ezango to moni basa poto ndelo ko mo boma bango yango oyo histoire o uto koma awa na bi to koma to basa poto ndelo ko mo boma bango komi complexe e complexe ani o mo bilo nyoso to bango balata na poto wana na kisha sezana na ebite bo inanga te pona bande ko pe bela basi na poto non le ba en général baso plus bazara marama mi bali trop wa poto. Et là, comment bon maman est complexe. Pour mon neti boy, nous avons un thème nga am soufi mo uti poto boy. Alekine nga na bente. Alekine nga na bente. Aro ya bo alati bilo mo am sou ana kinto so mbana biso ngo moins cher. Aro uta tirki ba mati tirki ba ina ngo na ba pavillon 5 wana. Ba ina ngo ba che. Yo lati ngo uti tirki poto mba mo. Biso so me on to lati ngo na nga kishasa. Vous comprenez? Oyebo am sou to tutani nelo yo lati. Si ko otala bino momona le roi poto eza final comment est-ce que bino boko bandolo bake to ye na internet pour na rolinga mibali na bino est-ce que biso ba chroniqueuse tous ara ba numéro mibali na on ba code pe non code des normal na se musalo o moni o sepe na musana sali o lobi ate ya be miso na etala mona sengo bo akanga mobali no alors simba téléphone na e kanga téléphone na boko lelo le botinde linga mungo elobi teke nga na otolingani elobi teke na sel no appel vidéo na tikele onzoto nanga ça dépend na batu ba préférer vi wana pona code mo bolelo atindeli o 200 le batindeli o 100 le batindeli o 300 on dit mi appel vidéo na tikali nu et puis to sel no appel bongo to ça ba jabuzo ba jamais na batu déjà ba kota na ben wana ba film sous lelo ba chroniqueuse bazo sala ba émission o ya nino ya sans pudeur oyo ya makamunye sous ba sala ba otika ba olaxa et ça o ya poni asala ce que so no sala ngona ninga boete no yo sala ngona kuzu non sala ngona kuzu na appel bon sambusa nga pe un jour atana sala mingi ezara 99 jours 99 jours ezara ya moyibi un jour
ezara ya mukolo makam donc non sambwa kaka et alors botika kolata biso ba bera buzoba to boyite baloba lilela moko et police malala nyonso muyaka moko asambusa ba yaka nyonso mais lobi te ke batu nyonso to basala yango o bino bokutana na bango na bomona bango bilo nyonso to basala biso la nani peki titan lo non lo ba nani ne mission nga yo ka place nga finga mutu ceux qui viennent battre commentaire ezalaka bacha commentaire na mission nga ta moko te na finga mutu na chrétien ata mutu te nga lo ba kana yembe invité nga so polémique na ko so polémique so par rapport à bona ko so par rapport à quoi bon ce qu'on a ça qui na yete bomiko ça en tout cas le wana bolongo on a mis à désespoir te tinda biso na internet ezaka ke boulot na yo olingango au travail au sala mibali na bino nde batonda te bo pekisa pe ba mibali na bino bango mo batonda ata nyo mona mo sa pembete ngo mona mo simo mwindu boyete amoni mo simo ko internet mo basambo e bebisi mutu ete fio atele minda zaraboye e fio azaraboye te tikana komelai après mon asime comme ça ni développement ba fi pe que chasse lelo bazala su ba mugute ba su ba pepete ba comment ba sanu donc asanu que li bien il faut na quoi là na ojo o malé so le lokalo tika continue na mbongo yi patiki night abando fonction de tous les jours kasi bolingo ngwa liko ya internet ango ekoto bolingo maman boye makasi mutu bomona na te écoute te ezala mensonge de okosa nana ponga na rolinga jamais appel vidéo koti mobala na bi benga na appel vidéo na longo bilamba na po anitita non sango yo basala rango bazali lokwa ba chroniqueuse o baena phénomène mutakalisation donc est-ce que cause na lo poko reprocher te na bandeko no malgré que toi tu le fais pas mais ba op ba sambusa pe musala ki ezana mona mora mwasi aérol comme ça là na site moro boina otanga komboti une très belle fille avant de limiter non otanga pe kombonete ailleurs place ngalo comme ça là na et pas boss ya site wana po boss site na zanga na Kishasa atambwisa ki kara auta ti limiter na transport ne moko je me souviens na yona ki osele mission mo boina lemba tuzanga na bébé de la presse Eliezer na pese bambo tebele to matana un taxi nzela moko pas jour en biso banda OK matete oui émission mo tuzala na ngona matete na ba César ah obi aba otambusanga trop s'il a pris quelque temps non mon longo au sale émission de mutakalisation nesi liki nanga olukani abi ya na tamboli ko luka be mission normal ba oswanga te sika tana sala bo pona zwambo mais conseil no ko pese no bo kana bande côté ndeti nga bo vanzi boye peki tona sala émission mutakalisation na non moi na nga rôle sumbu moi na nga 10 ans comprendre ya rôle sumbu mbote belé wana moi na nga na bota na kibo moi na nga batutu ba yebi tout yebi yango to tu comprends parce que na sala lo moi bongo vidéo moi na nga kala minute ayebi déjà checker téléphone fort ayebo checker téléphone makasi siko yebi sanga amona ra koti YouTube 12 ans 13 ans 15 ans pas YouTube ba vidéo YouTube elongo raté na ebité lo babino mo bo bloquer ngo elongo raté ata la vidéo bo mama ba mutakala yebi sanga papa biso avandi papa nanga va na poto ba vandi Orléans hein Pierre Monzalé batutu ba yebi Pierre Monzalé papa na Bobon Bemba hein papa donc papa na biso avandi boye na ma Pierrette na Paris na Orléans na ba vandi zotala bala c'était à moi na Sony nga yeba te ba famille on sait que senye to roza na biso ba famille to na biso ba riche te médication de pour moi na zara éducation bien faut pas famille na bomba za na mbongo ebele et ayango te pour moi na bata ba mbongo ebele to kuta bango pe ba osa ba kinuma ba pe ba mal éduqué na niveau impossible vu que mbongo le gars trop ba bondela yo trop na famille donc et là on a ba osa la lelo journée ra mono pe bongo zane suna poso noter soit yé pas yana ka amsu et ko sa chum so landa ko na télé boy pegi titan amona on a mis sous ta monio boy bi betona uta potonde ba ya so ben so place ne balengela biso amona biso mama na ba star mais usko déjà mona ni oso ya yo bongo o yana ra bambia le kinet amona libanda tikala ra mona ya kati ngo ra yeke na ya bi ke lobi pe su o wana o ya mona pe ya kati esi donc ba ya botika boyo ko sa biso pe mo mke soni on va tout suba signer ba bilo musuzo signer ngo so pe total be ebele ba signer ba bilo mutakalisation bazane loko pe kati bane loko kati na ebite so boyi nanga po YouTube ale loko ma so tali nini boy o ko to tali falo no yinyela nga finga nga batute o ko bane o kelo na lo ba ke se pe sauter o simbel nga micro banda lelo ti le be kuna na répondre na nga yote ya na ngondenge na ngate me botika eso pa bino o mona ki torotin
et qui toroté bon sambu sabi sur le niveau moi miketa c'est au sambu et moi pene au vanda boy musuko na ndeka kishasa boy alors que ça chroniqueuse internet ngata bino bo finga batu et bino mutu bukata kata bilamba na botsala bongo oki au sambu na yo muko en fait c'est ça quoi bon yo que ça soni to sambu fort. Merci beaucoup à Junior Chaumba depuis Paris, Igor Mintou Motema Denis Fabiano. Je pense que Naembe Libino Lams Fallon Lams maman. Et ça nous va bien, parce que nous avons une chroniqueuse, elles ont raisonné, vraiment, et ça a plaisir, Nadjo Lili Atala. Et ça a plaisir, dans mon vieux Jean Chambaré, parce que Mtoloba na Yambaye, vieux Jean Chambaré de monter ma mamie Chamba, na moi, na bango Jimmy Preston, na bo sanité, ou Johan Preston, dans notre bébé. Le 7 décembre, donc, Johan Preston, donc, tout mon vieux Stani Chamba depuis Paris. Donc, toujours continuer quand on a, l'émission Lola Kaya Congo, parce que, vraiment, ils ont cœur ouvert, il faut que l'oba vraiment, donc, au tic, là, invité à l'oba, parce que mission Lola Kaya Congo, c'est la voix de Congolais. Donc, comme ici, on a parti sur l'actualité, sur Ozara, la presse en ligne, au Ebima Internet, autant Internet chaque jour. Et ça, les solo mots, les Canesa, toujours, ils ont continué à faire. Il y a Michel Nagladis, na Tony Son, au PAZA, un rageur des sons, on peut y Yébani vraiment connu. Les Cambo et Komelaki, surtout foyer naïe par moi, si naïe, Michel, au Yaouta qui Belgique. Pour nakoya kaka kosuki sambanda puis en plus c'est souka ika ya kosuki sate à sécresser ba violer ba kangele ndako étant que femme parce que aujourd'hui nous on a internet tu représentes la femme congolaise na culture surtout au sac chronique musicale maintenant on comme on a déconnayo moi aussi parce que ça peut aussi arriver panayo un jour parce que vous appelez na ba uta rapoto au le ba déranger peut-être mobile ko pe sa monter mais apete ka mobile azana kin am su mobile musu ko pe sa monter ma uti pe poto mais au sepeli na bino on za mobile ni au sepeli au fana na mais après o ko ka parce que les solo o ya Gladys tango mona qui vraiment Gladys c'est bongo violer ko kanga mananda ko tant que moi aussi aux qui na place n'habité Peggy Titor na monaki vidéoana n'aurait vraiment passé j'avais très mal et au tala de comme moi aussi au longo les bilamba bon en même temps pour filmer donc c'est l'absolument analyse mon qui est par rapport à image analyse bachar internet na biso double que caméra pendant 2 secondes au loba aux anango par rapport à image OK par rapport à image on a n'aurait vraiment passé makasi Sko non tala boy non binet pas moi sur Michel est-ce que mbandali voso za visa Gladys swana soit tali otani comme mobali non tanga ngate pour éviter le problème mobali wana o aye ayebani presque ville mobimba nani ayebiete ba fini ni ville ba ayebiete abimana ba fini nité mbanda o ya moni ndeka ke azui moi mutu mo aza faible oh asalelo a bongo neti Michel wala peno vanzo sunu pena pe billet passe hôpital oyo kota ki oye siko so abeti Gladys bongo ça que faut que luka mbanda mususu ça que faut luka so mbanda mususu abeta po esuka te mombali po tika neka kolinga basite na tuna no yango amsusu ne bolo bo mo batu mususu lelo ba fingi ofingisi ba fia mususu ba Belgique ba batula okende ou soit passe ya mbongo na opesa ka mobali ne muto sali yo bongo et alors yo bité que mibali presque belé to taper na la logique des choses mibali belé batika basi na poto baraka obimana ba fina Kishasa mbali moko tasani sa aya Kishasa a abima na fite na mona na ngate misuku déjà ça l'a déjà préparé nzela abika déjà ti no yaki no betana oyo no betana o no betana oyo ni zakena Gladys na obima pe amsuna mbali ne yimota ti mobali pe moto ta babilo mususu au moins babilo on a le bayango mibali na bino ngo bango moka ne mituna bango zo beba na ba fia Kishasa et alors ba comportement na bino ba sapoto eza mabe ba sapoto misunde bazana bo mona yena mobali si ba kabona bango ba chambre mobali ya mso comme là na salon pour ni comportement mabe ozala na mobali ne bandeli bien okomi ko afficher ba comportement mo et simba soute na mobali et simba soute c'est comme mobali osani et bi que ana potone na ofanda bonana ngana quelque temps boy atama raison na kanga mutema erno comme na kinonzo petit nga mo bo chane ngales to ke placement to bini to se déchaîner to ke bo to vandi to lali mais est-ce que comment est-ce que yo moi si ya libala est-ce que bala ta alliance tout le monde a vu ce pas alliance tout le monde a ba photo ya mariage na bon ebimité hein
eza libala ya msu ya yaka to vanda ya abali yo te honore yo te na famille na bino oke osala mwana bato mwasi bobimisa tina mbeli. Donc pour yo Michel Azali vraiment il faut vraiment rendre justice. Oui oh on est sali c'est déjà crime. C'est crime. Aujourd'hui, on s'est resté 2 jours chez toi. Aujourd'hui, on va dire c'est 2 jours. En plus, c'est ça pour filmer. On se met les mbeli. En plus, c'est ça la vidéo. Ce que nous avons été bomi. Et alors, l'état la mission balande le nom Makambo. En tout cas, au moins la Bible, au moins la Bible. Nous aussi mon moi ça zala na mi balebele. Ezalaka oh ndumba na skola Yesu makolo. Mais mi bali presque nion sa Bible bazala la combien de basi. 5 ba 10. 5 ba 10. Comment est-ce que oh ayo mon bali linga na mon bali moko ka. Gladys azane na tort. Alingi mon bali bato. Mais na acte yo posé tika biso to comme le Makambo. Peut-être moi si boye et nana na droite yo zana mi bali belé. Mais mon bali pegi no vanda na to lingi 50 basi. Baza yo ba papa musuku to ba mizima ba no vanda ba 4 basi 5 basi ndako moko. Et bon oye kaka. En tout cas na mi bali yango penzambe. Mais on dirait que le dossier Pemamba Tony, c'est comme s'il y a des gens derrière Gladys. Parce que tout le monde a Tony a accepté, il y a Tony et pas la famille, il y a Gladys. Tony a dit qu'il ça dédommagé $20 000. Mais Gladys a boyé. C'est comme si Gladys a un bateau baza contre Tony au Pelelo parce que dans l'anda qui Michel a eu ba fille à Londres et surtout na ba fille à Genève. Ndem bazo pousser Gladys malgré qu'elle a reconnaître yango ba famille ba lekana ba senga ki ba pardon. Mais c'est comme si le Congo bazo lingara ke ils ont dit na moi tranquille mo pesa na kati. C'est un monsieur possible il peut Michel azo amiti comme takala ba filmer vidéo ne peut bima bongot. Ngeti ponanga. Songa Gladys on senga elo moko azwa amika ami longola bilamba basala epé vidéo comme takala bongo ba publier nde ya sambusi ye pas samba bongo yo ko pesa pe Gladys moi conseil était par rapport ne makambo pelele comme na justice c'est mambo nde comme bo conseil no ko pesa Gladys ou soit mobali ya Michel ayo balai oh oui oh est logique babi mara déjà pour moi c'est ça sambusi mobali ni linganga amso changa na kwa bala nga siba sa oluka peka sakana nga mais ba te belé ko déjà ba c'est pointé présent pour na Gladys et belé bandimi na ba c'est juste pour un temps pas en actualité donc Tony andi makobala oui conseil no ko peso ya so boy no $20 000 wana OK c'est bon hein c'est bon bien mais au moment où on va les mususo talabo moi songa samba ba vidéo na YouTube elongwa na ngote et à Ranango Kara. Mbala na msota la kanda bo mo samsa ga boy ata balio le lobby. O moni muto asala bongo. Mbongo na ngo lo to lia mbongo esila na ngo. Siko dignité na yo. Valeur na yo akibo mwasi qui est wapi. Pour le loba tumsuba comme le ba n'importe quoi. Gladys sa sœur na biso bandal. Petit na biso qui grande sœur petit âge ne pe na yebité. Vous comprenez? Asa mutu ya bana bandal biso nyoso tuzana solidarité. Neti Michel, batu ba soutenir ye plus ba faire Belgique. Si ko yebisanga bazana na ba guerre ba faire Belgique na ba Londres na ba Londres ba ngo ba yebani. Vous comprenez? Mais à place comme au fin ça finit c'est ba sa Belgique. Ye moka Michel. Ye pe azwa vidéo ami kata ami tika buzakala kasi ko senga na ko pesa Gladys yango wana mais bala ndelo na justice il faut à subir ba conséquence ya mambo salaki poso botiki ka bongo pardon sengi ba dédommager mon aya Kishasa ba kata makambo. Merci beaucoup Falen Lams. Tout sur la siko maxolo ka actualité tout moni ça brille na internet malgré que yo za muto vraiment za rano na ba écrité mais tout moni te to betali sur les actualités zomona bande ko na biso basi ba na équipe nationale ko la ba Jaël ba Karine ba Cynthia Wadol pena bande ko na biso ba rampanzi mususu loko la ba Fifi Siwa ba Grâce Temo na ba Gloria Olengi c'est comme si maramongo zo kene mabe siko yo tanke moi si pe lelo sala rapé boulot na bien tango mona ba biloko wana laissons nous attirera par na mablo ba on salaka ezaka plus ba on peut-être même sous bazana kombo makasi yango fo ba salaka mama bongo ou bien yo mingi ezaka mingi ka za respect est-ce que ko ça peut na moi conseil moko et surtout na ba crio wana nyonso ndenge ça le mari comme avec mambo jusqu'à un mot parce que les émissions la plus suivie et dans émission mo ba Hollanda c'est la toute première fois ba découvrir yo façon de parler de toi non le malanga mkie au moins petit temps et que ça comboté. Et que ça comboté. Mon internet
Sino biga lelo na lamu ina mando finga ona kotina ona fingi sérieusement na kena ona fingi sérieusement na sangisi ona fingi ona beti o dans peu de temps pas combokier. Vous comprenez? Si vous avez fait un ébité, mangonde bazala, on a baba sinetinga. Est-ce que baby t'a prévu oh, tous en a pour ça to bala. Après cette vie, il y a une autre vie. Vous en posez vandi penanda ku papa vandi. Nana tant coûté na ki ndolande na maman internet funa lande maman mwana nga bana nga nda ku mbanda nga funa lande la nyonso tu yanga na la famille boy funa s'occuper na ngombo. Ko finga na importance. Moni bango conseil na za opesa bango ezarate ba mikolo. Babelo balukara. En tout cas, il y a du genre de polémique dans le rôle de la mikolo. Masula ken pianana manique lelo séparation. Yo solana bango balé tu étais pas choqué. Vous avez choqué parce que comme vraiment parce que tout le monde manique a commis na Michael Okamba et puis bah c'est séparé bah kadima moi na ba commis ko finga na commis comme ça ba vérité na tu comme on a na page qui na moni conversation manique ba na ko même na ken piana talani ba do comme bima alo ba ni papa na lalaki awa o salenga na butu faut donc tout le monde oui tout le monde yango lelo siko séparation na bango. Ba komi ko finga le tant que yo pose à la na bango ba tapé ba invité na yo oh surtout oui mamba ken piana na manique et ya ba buzz na bango et so mon la place man ken piana manique ba so na live so bo che caméra bo lo ba lobby manique na ken piana ba vendre vraiment ndenga solo ba swani pe na me lobby bango mbale baza donc mamba manique na ken piana en tout cas beaucoup temps bino manique lo bien que ken a exploité mingi manique exploiter et pas ken piana je suis pas vraiment sûr pour son bon voyez bakabola net ken piana pimela manique l'autre mutu ken a pimela ratelo quoi manique zati manique ko ye pas ken zati manique ko nanda quoi ken moi ça ken ya manique qui toko so on a pas ça bon c'est pas moi ça manique c'est pas moi ça ken na boyi makambu nya bango ndenge zokende wana me ken na manique ba famille bo ka bona raté donc ba profiter na bango te ba oyo ba yoka na raté na ken piana pona manique a kozala na ken piana non c'est le mot que lams na lingi ba cher internet na biso chroniqueuse nini a sepelisaka yo na musala o na façon de parler na aspect na kitoko otangaka moko na programme bien non bon non bien petit temps question des kitoko kitoko makas ba chroniqueuse bazana baza kitoko o ma pesa ro envie yo kana baza kitoko baza baloba bien ce que moni mutu musu okoza kitoko na sepela na mamnu na sepela ndo ba comportement no ya mabe donc parce que bango nyonso mana bango ba comportement mabe atana sepela ndo na landa atana nenga kuzume na rotango te po na comportement mabe donc bo changer ba comportement bana ba comportement mabe ba ote biso le roté na internet netu solo bana nenga kishasa na opofere na ya mami lela ya mami lela tokos. Merci beaucoup Lams pour nous ceux qui s'abattent pas retenir ni na passage non parce que vraiment on a CP une émission na moni mbala liboso naturellement on n'a jamais chroniqueuse à réfléchir dans ma façon de réfléchir donc batma retenir ni na passage en fait na habité na pigiti dans la mbinga les leçons bomoni na beti bino mabako peut-être na lobi bolimbisa ngai mais na lobi ka o biso tozo mona na ko ça te na ba no loba par sentiment non. Vous comprenez? Et là, beaucoup retenir pour na Lams. En fait, nous avons pour nous CP Sabino, nous sommes sans polémique. Comme pe kilo mikolo, bachar internet na bat na yo bazo monu. Na ebi ke ba vie Jean Chamba, Stani Chamba ya gigi osanzo. Bozana pour nga didi nyama ba billet, c'est en euros. En euros vraiment c'est pas en dollars quoi. Babi Kelly Charleston Toronto. Na Canada mambote belé na yo. Na ebi wana na sala wana pour na bino mais kilo ezo monzo to monde tilelo pegi tita yo kanga na nenga pale monzo to esala nga mo ba bien te moko boye mais nozo ngela pena en forme de bolinga wana chaque jour bo mona na blo na nga ezo kota donc na ebi ozala wana trop pour nga dédicace non muta sala pina ke lam sa kota na mondo et que ba ba lam le maréchal amo semi qui te démage ça balobi aigle de papa Simon Kimbangu baba ke la kesoité so ba ke le so kozongelo motema ya maman Bobi quoi on a tali susu Jean Chamba Chalay Chamba famille Chamba Mobimba donc na moni Glody Matabisi na Irlande Roi Landry Scooby-Doo balobi un bon play de bonda à Paris quoi
asololara roi asololara makasi bazana so obeti featuring na bana Glody Matabisi bana bandal bosala ta cotisation lamsa ya poto parce que niveau azo bimisa oyo apesa pe valeur ya bandalonga ba chroniqueuse bato lokola ba sandi viminde ba vena so kadi viminde petit tankolo ba bongo te ba o ba binga ba ko sala nga cotisation te. Moi j'ai une grande famille à Paris, papa biso Pierre Monzale Complexe Production a produit ba musée belé congolais on a ba dimension comme c'est na poto ya lams tanga na ba aspect physique na menga ba sala nga cotisation impossible omoni papa nanga papa nanga asala mama minene na mboko yimona onde zana zana no calme potongo etondi te potonga nokina poto na ndenge internet te nokina poto pe na ndenge nokina poto ngasoko ke poto na ngina poto kala papa biso amema a produire Complice Production tout le monde a bien on a mon vieux complice vous comprenez Pierre Monzale a produire bana oka betsa bango na ba poto tout le monde a otuni so kena ba misa nyonso to a Congo yo va poto te parce que bande on minga ba chroniqueuse déjà bazo kende lams ba masa na tout ba na Paris ba masa na tout okola na bango so Lili Luemba Yasmine Watts, Mouchi, Oche Luki, Lucas Solito, Fallon Nalor. Donc ce les gars yomo. Ils sont les candy shop. Tout ce qu'on a ba harmonie. Yo ce les gars yomo. Obite. O azo apparaître. Nga pena na tikala pena na bundakaka. Na si la raté tout le monde m'avait tout ya bandal ba binga ba na poto ba muna nga. Ozo rêver pe ko chape moi parce que ba na poto batala ka trop. Na rêve à poto te na obeta tour na poto na zonga Kinshasa. Qui ne change déjà il y a seulement mambo changer il faut te voir notre temps combien de batapoto boya qui chasse ba yo travailler awa maman changer petit temps OK maman te belle ma vie discord merci beaucoup c'est lui qui est derrière la caméra a simbi pena ba bilili oyo bambo te belle non merci beaucoup moi na teli sunu en tout cas batapoto ba l'équipe belle na mutu batutu balinganga amadi ababi immorta Patrick Binda, Babi Bobo Beloy PDG, hein? Yo pena vie na kati kwa lob bano bokenda boboma lob na banda lob ya raisute. On a tali susu balobi Gote Kailu Moronza Ilia. On vie na kati yo ebi. Donc tokos merci beaucoup, c'était la Fallon Lams, vraiment une très belle émission. La CPL Makassi, vraiment niveau il y a réfléchir. Quant à moi, je dis merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci beaucoup à Barrage Chamba Johnny qui était là en assistance. Merci beaucoup à mon vieux depuis Paris. Lui, je l'appelle mon vieux chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée. Igor Mint, Motema Denis Fabiano. Babi, ceux qui ont l'obité, appelle ça direct. Donc, Babi, appelle ça talate. Igor Mint, Nzambea. Nzambea Bela. Nzambea Chi. Namoni, on a le pape Lizobo. Nabaye Mikolo Peggy Titan 2019, on va faire le professionnalisme. Marie que Bazolo Baye, Batboy, Sanga Peggy Titan, moi article, moi Nini Toyebi. Au même temps, vous avez le bané français, mais quand vous êtes devant caméra, peut-être il faut comprendre. Moi, Balouki, mais Toyebi Ango, Toromegara, sa place, il y a de faillite. Donc, Balobi, l'erreur est humaine. Donc, l'erreur est humaine. Donc, merci beaucoup à fan Nangano Sobazo Benganga. Merci beaucoup à Akou Ilofa l'Européen. Sans oublier Sandy Bilé, les encres correcteurs. Sandy Bilé, les encres correcteurs Viminde, Yaba Viminde. Kadi Viminde, papa na Prince Auréole, depuis Paris. Na bosanité famille na kata Moscou a misingo mango ma business motema atanya seriki. Freddy Machimango. Bato nyonso vraiment ba soutenir Peggy Titan, bozo soutenir ngai na pesibino vraiment merci. Vraiment merci. Boza a toujours bronché pescoché na Congo température. Place boza émission Lola Kaya Congo, émission vraiment ils jamais inaperçu. Ah ouais, donc pour s'abonner massivement, on se retrouve à la prochaine. C'était là le lac à Congo, donc abonnez-vous massivement. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé, là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika